Au monde, fallait réussir. Préfecture, à côté que la fallait d'atuanate, à côté que changer d'atuanate. Faire rival, il a fallu que Robert a casino. Oh, écoutez, ça, la place mouké. Il y a mouké. Merci. Bah, des gars, écoutez, ça, il y a grave, t'es pas rapport à Bercy. Et puis, quand tu as eu bisayo, que au Robert a concert, tu peux obétiter. Au yéba qui peut que bah, pour bisayo, obétiter. Ça serait bateau donc pour mettre na poto na minute il faut soigner garana. Na fallait. Hein? Soigner na fallait. Soigner na aigle. Ah. Asim ya ebi kota za. Abi secret wana ropanza ngote. Abi secret wana na ropanza ngo boete boko mabateti. Préfecture quoi fallait. Quoi fallait. Non, nous devons le roi de la forêt. Soka beti nous le na poto. Auzonga su wera na so to yebagi. Si seulement ces acquis bongo. Wera n'allait pas chercher tous ces mécanismes de réunir tous les artistes Oyo Alingaka réunir. Il savait que ça allait apporter en plus un spectacle même sur le plan il y a recette, c'est-à-dire non. Mais comme si et donc et le Congo est kangika bata wenge. Donc bata wenge non va obetate. Fali pour pas muta wenge te abeti concert na facilité nyonso. David, écoute, Werason n'a pas montré à ses musiciens ou à ses poulets l'organisation interne de l'entreprise. Maison mère et tikala jamais kozala na organisation interne ya makasi. Kofi Olomide quartier latin toyebi kezaka côté moko boy mikanda erenyaka to organisation masolo mikanda beta mama trop kuna bazola kisabino structure bazola kisabino avenir yango zo mona ba poulet ya Kofi Olomide sur le plan cranial bazal un peu différent par rapport ya bato ba bima na wenge musique à maison mère. Donc catastrophe naturelle ne elingaki est empêché concert ya arena selon Fally Ipupa. Donc azalaki si o ba combattant ou pas Fally Koto avant concert 4 jours avant boy ataki ba combattant na défi et loro nini assurance nini Fally Ipupa azaki nango selon yo nondi préfecture koko na bango moi c'est préfecture oh musique ezo kita oui na lo bato baza focus na Congo. Par exemple, ba 20 sonne o ba na ça succès kala. Ba ça reçu ba succès wana te atikala ba légende. Kofi Olomide qui se bat aussi, matikala de la légende. Ozomona, papa Wemba Kufa, il portait quand même un pierre et ça ça la moi le j'ai même bien na lobetateur. J'ai même bien na ku n'en parlons même pas parce que mais est-ce que il y a par défaut t'es amabilité faire par défaut faut t'es amata. Y a-t-il pas quelqu'un qui a réussi na place où bino bozo échoué? Faut to mi beta masoto to mi tala peto lo barakara. Musique congolaise est un problème parce que orgueil wana balata wana kenga na faire école ngana wera ngana kofi ngana nana et comporter le bango implicité les loba kokita. Vous vidéo dans votre tira to lo barata que Fally et Morada Cristiano et Morada Messi. Parce que il a Neymar, il est en train de jouer la carte de tout. Alors ça la moi trop, il faudra le dire en face que moi la mère alors ça la moi trop. Faire nenga la bongo. Aya ko loka Fally atunaye Fally et loro nini et salaki yo pour obeta concert na Paris. Et so pas faire. Kasi yango na le bisayo il y a quelque chose. Même vena bison sonné. Et il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête David. Au moins le problème à l'élo na to bandoko discuter maramba ki lelo na kikala hein so ki lelo ba jeune bazana ba problème sérieux na évolution na bango parce que kikala muto sala ke ba jeune lelo bazana ba problème mité bouger biso ba par vidéo bo sali plus de 10 ans bobeta à concert mais bon moni un individu, quelqu'un, oh yaza petit frère nabino massa nabino a réussir wana. Est-ce que vous pouvez pas l'approcher? Boye bisé moi na mère au sala qui ni poma. Et wana so papa on va congolais hein? Oh. Kasi ya wana Congo na biso a Congo, ouais vrai Congo être congolais neto lo bagada. Ngana congolais. Ngaza kona bandal. Musicien. Ngana musicien. Vidéo ah ouais en son peut ba la biso musique il faut 12, il faut nini, il faut lelo fruit yango yo tolobaka kala ke wenge eza kaka
patrimoine te eza pe na makambo mabe imposa to esprit wenge ya kala oyo bayebisa biso ke faut okotisa ba 12 ba 13 ba code ebele mpona kotraite moninga na mabe tosololi opesi mokongo oyini yango baaudio ezobimaka trop yango moto esalaka baeshue la vie ya lelo Frère Egola penda ye fali pupa kochenga eloni esalaki yo po beta na arena fali pa la saite na salaki bona salaki fali ko salango fali ezala na posa guerre ya na faire ezala te exister te bona na posa guerre ezala frère mutala na posa exister continuer aux andengo fali ayebi de ke mo la mère na nga to beta na ye to beta na tina quartier latin to bima pe abima pe to kenda pe ntela moko na leka e siko na minute oyo. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a Roland émission à Bino, Bolingaraming. On est sur www.idéologie TV avec David Ewembe. Nazo Pesara Marambundenge za la rapone Sarabino toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est ngara David Ewembe na bete Rabino Masulango na lac Sarabino Maramango Nengenini et les Garapenda na Mora. Oh, merci beaucoup na babonné na bisotu. Merci beaucoup na batutu au bakota na idéologie TV batala rabe émission et merci beaucoup na batutu au basala ramango partager moi ba commenter moi ba like wana bosala wana et ça la idéologie TV tout zalaka bien. Donc l'actualité nous oblige à remettre des solo bongo il y a annulation il y a concert et il y a faire Egola. Donc Marambango est quand même un peu moins bizarre tout ça comprendre qu'est-ce qui se passe dans niveau il y a musique congolaise ça manque il y a organisation il y a ba mission mususu po to mona ki fali pour pas aller voir qui concert na ba combattant bazalaki batu nyonso oyo lingaka te concert beta na poto bazalaki mais fallait pour pas asalaki par tous les moyens concert ne beta maki mais ba msusu tozo comprendre était qu'est-ce qui se passe bazo beta te pourquoi baza na problème d'organisation baza na problème ya solo là na batu o bazara na poto baza na problème na préfecture baza na problème na ba parisien ou comment avec notre Mobutu on va s'essayer de parler à long et à large on va seulement analyser qu'est-ce qui se passe dans la musique congolaise? Pourquoi les Congolais na pototé? Merci beaucoup na batuto balingara David Ewembe. Là je vois Thierry Mbumba arme lourd. Hein? Mon boss Thierry Mbumba arme lourd. Zalara na David Ewembe balobi okomi yangai. Je t'aime kanina yangote. Olbeto ke nango bongo. Donc to zalara na David Ewembe ko sala bien. Merci beaucoup à toi Bob Kidimbo. Hein yo benam to kotaki marambango te mo pokoti marambango Bob zala na David Ewembe e ko sala bien non di Mobutu masolo ya balabala non di bonne santé non santé ça va nazali malade so ça lui constant même na lekina émission rapo na yo so za te na ngana le ki bébé to mona ngo susu te lo masangita kilelo te na chacha déjà mère a solé moi kabelo Olga la diva na pesio ba Olga la diva ouais oyo abi a tour no chasko ya noir partout les temps ba boré ou tarachine bon ngate mère a tera kabelo derrière la caméra chika bosango donc zala na David Ewembe rosala bien merci beaucoup à toi Jenny Makamba hein to sola na ba Facebook wana Jenny Makamba moi c'est mora taille za kitoko Jenny Makamba Jenny Makamba ah na pesi mbote ala kitoko ndozo lo za kitoko to beta no masola musique non de selon yo na minute o musique congolaise na minute o selon yo ezoke ndengeni en réalité musique congolaise en général ouais faut pas te focaliser musique congolaise quand na ozo bima na Congo parce que tous les jeunes garçons mususu ba bimi na poto ouais poto mikuna ba kolikuna ba dans ba passeport congolais ti le roi ba mettre Guinness ce moment ba doit voler très bien Kalanda lokola ba Rishka voilà Rishka za voler pe na niveau mikile ah d'accord azad matata ya solo soko yoki banzemo na ye donc ba noko mususu wana ba distraire na bango biso Rishka coup de chapeau pendant na epi oui donc maramba bien ça pour na yo ouais yo son dimi pour yo moko za musicien ouais ba mususu ba yeba te la vie même la rappel musicien quoi donc so ina dimi Rishka donc na ba test na nondi mais à la longue kalamingi to au comprendre Rishka merci beaucoup David Ewembe musique congolaise est allure et place na kati ya industrie ya monde
Bon, tout la peut-être industrie à États-Unis, tout ça, mais le reste, va continuer la musique congolaise et s'imposer. Et c'est pour ça déjà. Hein? Bon, en fait, il existe à moi lire l'issue. Et Mathieu Soumandam, ouais. Oui, bien, tant que va mettre Gims, va Youssoufa, va avoir ça succès makasi. Il y a pas un qui en Afrique côté. Bazala ina bango na ba combo mais babandeki ko kota makasi te na ba pays anglophone. Par exemple, ba Nigérian, na Tanzanie, na ba pays mususu oyo ba kaka anglais ba kota makasi te. Mais avec l'arrivée de Fally Ipupa qui se réunit sikoyo na ba Dadju na ba Masawana na vitesse oazaki nango na Afrique déjà à s'imposer qui abeta ba Tanzanie abeta ba Nigeria abeta ba Afrique du Sud ba se mélanger et lelo nazo bisayo musique congolaise eza au zénith. Nous avons un sérieux problème na bandeko oyo toza siéger na Kinshasa to fandi na Kini to sara musique na Kini kidiba na biso tozara nango kalati lelo ezakaka. Et loko batu ba kanisa ndire musique congolaise eza ralenti. Nango tira to le barata que Fally et Morada Cristiano et Morada Messi. Parce que il a Neymar, il est encore de tout. Alors ça la moi trop, il faudra le dire en face que moi la mère alors ça la moi trop. Bah compris, mais comme la compréhension, bah tu vas mal à la tête, ne pas comprendre qu'il faut makambo changer au plus vite possible. Mais la comprendre était non. Ba congolais bazo loba na minute OK. Musique congolaise ako kita, musique congolaise ako kita. Problème sou ba betara sou na poto te. Mais David, tozaki na ba P-Square, tozaka na ba Two Face o ba Manzela mona ba Fally. Lelo c'est Diamond. On s'en va Diamond dans beta, lelo Davido Nanyo Fally. Alors, na ba 4e position. Ça veut dire que les efforts est en train de se fournir. Tout ce qu'on a problème morobo musique ezo kita oui. Na lo bato baza focus na Congo. Par exemple, ba Ventone o ba na ça succès kala. Ba ça reçu ba succès wana te atikala ba légende. Kofi Olomide qui se bat aussi, matikala de légende. Vous mona papa Wemba Koufa, il portait quand même un pierre et ça ça la moi le J'ai même bien robétateur. J'ai même bien na n'en parlons même pas parce que depuis Abimisa disque na est-il les longs, on ne retrouve plus les Jubin Piano. Mais comme si ba congolais, selon ba congolais, tout cela non, selon ba congolais. Parce que moi comme si ceux qui ba zone ici ba concert na poto, les ba zone au top. Non, ni mdora le roi de la forêt. Ceux qui beti nous les na poto. A zone asu wera na so to yebagi. Si seulement ces acquis bongo, Wera n'allait pas chercher tout ce mécanisme de réunir tous les artistes à l'Ingaka réunir. Il savait que ça allait emporter en plus un spectacle, même sur le plan, il y a recettes, c'est-à-dire nombre de yabato, il y a babillé quoi. Pendant que de Wera en son yemoko, Bano Babotami Lelo, Bano Babotami il y a 10 ans passés, Tomsou Babotami il y a 15 ans passés, ils n'ont plus le goût là, ils ne savent pas parler de Weranson. Oui. Il y a 15 ans, il a fallu faire ce n'est plus le succès de Weranson, tout ça, David, mais il faut pas comme à un niveau, il faut la rappeler, moi, l'esprit n'a pas comprendre. Seulement si. Et les gens qui sont Samuel Loko moko boy moi image moko mais moi image moko mais c'est makambo yango te ba wera déjà ba sali tour ba komi ba légende za le roi Yusundu abeta ba sali wana mais ko bater azongi na succès te ba succès ba tu ba yana ba succès za ba Inosbi et za ba ndeo na biso ba Fabrigas on se comprend ça ba Robino ba Deplique ba to ba Ibrator piano kota dans Afrique d'ici c'est pas sorcier ba ce n'est pas sorcier kala mingi te mais ce to betil sola wera Kofi Oase quoi Jibe piano ce sont le passé ça ngo ba légende ba tikala mais ba rozonga suna monto te wa ba rozonga suna section na te mais ça obligé il faut ba zone ça ba concerne à poto pour la nouvelle la jeunesse qui vient. Nakota na dossier wana pour l'actualité et c'est qui bena to fana na lisolo wana après to kota lisolo wana tika ngana pesa mbote na Carlos Masmag Nzambe ya visa nondi wana poso ke nemiki to mama na poso ke nemiki na okay kozana projet wana luka pe na Carlos Masmag Nzambe ya visa ye bena donc so salika ba fanti pa akela isopa nema akela isopa igiti te
Non, tout on a eu. Carlos Masmag, Nzambe ya visa. Donc, patron David Owembe to na bato ba soutenir biso baza ba héros d'alors. Moment lelo to na problème bato balingi to baye bana me ba sa makambo danger te. Ozomona. Lelo komi okabelinga mwa 10,000 kwanza olingi na bwaka o le Nzambe. To na ba docteur Christina Kuku. Azama bien possible. Doctora Cristina Cucu. Doctora, ya na português pena ya. Muito obrigado, doutora Cristina Cucu. Ah, sim senhor. Azama be batba bunda pona coronavirus na mboka oyo ye wana fanda na ba ministre. Tanga sola na batandengo wana. Azama pan. Ba vena ngalo kwa ba Platini Lukwikila, petit frère ya tonton Lukwikila. Un présent ya data na 60 employés basala repas na ye. Parce que bato ndenge wana il faut to pesa bango ba valeur ke ba sala makamoko boye zo mona na miso bato. Mais yo zaka o ba na boy na ngani ka kota makambo te o ba patron. Yelo ba vena nga ba Ben Willy le Gabonais. Ben Willy le Gabonais. Le seul fantôme qui sourit. Ouais. FCC Mobimba, là je vois Paulo dos Santos les guerriers. Bodeki Matadi, Trésor Luyundu, la Palanca Levanta. Bozala Razara na ba petit na bino quoi. Et vous ça la bien quoi. Veben akopongisa yo sans intervention spirituelle. Nous allons prévoir que tout est. Merci beaucoup. Là, je remercie encore mon boss à moi. Wanaza boss Oyangai. Gustave le grand Baoba. Mon thème Normi Longa Longa. Maman na Joyce. Bozala na David Wemme Rosala bien. Trésor Lundumbi. Ozobeba na misu nanga na otala ozobeba. Menga lingozonga. Po kala mingi te na rofunda pa Gustave makambo salaki na rofunda yo Stone Pie Grande. Beaucoup de raconter la masola balabala pour ça la bien. Non dit. To fandi karabou mbala moro. Ferregola concert annulé. Selon non analyste. Au moyen de David Owembe. Moi ma solo to beta oyo. Na si to soit du temps to discuter qui ngala côté to ce espace na ngambo kuna gérant ti espace wana. Virginie qui anniversaire ne pesa déjà lelo. Moi ça me pousse. Moi c'est Virginie qui a na pesa bambote et puis masalanga Mbumba Talarara. MB Mbumba na pesa pe bambote to discuter comme ça moi débat. David Eloke Robomba musicien congolais. Moi ninde beta li solo ya au début na annonce na yo likambo ya organisation. Et l'orgueil ma musicien na biso na 4 organisations ko manque d'organisation on a orgueil. Donc faire gola sera betité ça orgueil. Et ça peut orgueil. Oh, ba uti ko longole loko ya fali et ya Weranson. Ba uti ko annuler même pas un mois. Concert ya Weranson. Et boyebi ke bino nyoso tout processus chez Salema dans le noir. Que ba annuler ba concert na bino nyoso tout. Mais est-ce que par défaut, tu es à mériter faire. Par défaut, faut te amata. Y a-t-il pas quelqu'un qui a réussi na place où bino besoin échouer? Faut que tu mettes ma soto, tu mettes la pétole au barakara. Musique congolaise est un problème parce que orgueil wana balata wana kenga na faire école, na wera, na kofi, na et comporter les bango implicité les loba kokita. Voilà comment moi je suis fanatique de Fali. Voilà comment Fali se rabaisse devant de grands. S'il veut quelque chose où il a un intérêt, voilà comment il se. Namona Fali aye kola lindanda wana babeta wana oh ya ba West africain. Namona azo ye kolango et pas ya musicien morobo. Namona Fali pour baba na palais na fait loko kanza ba ola kise ba non ta okota ba bima Fali. Osomona sikoyo mutu a réussir place oyo bo sali plus de 10 ans bobeta à concert. Mais bon moni un individu, quelqu'un, oh yaza petit frère nabino massa nabino a réussir wana. Est-ce que vous pouvez pas l'approcher? Boye bisé moi na mère au sala kinini poma. Et wana so papa on va congolais. Oh.
kasi yango wana Congo na biso à Congo, ouais vrai Congo être congolais ne to lobaka. Ngana congolais. Ngaza kona bandal. Mana musicien. Faire nenga zaki bongo. Aya ko loka fali atuna ye fali eloko nini esalaki yo pour obeta concert na Paris. Et ils sont pas fait. Kasi yango wana ole bisayo eza il y a quelque chose. Même vena biso ntone. Et il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête David. Au moins un problème à lelo na to bandoko discuter maramba ki lelo na kikala hein so ki lelo ba jeune bazana ba problème sérieux na évolution na bango parce que kikala muto sala ke ba jeune lelo bazana ba problème mité bouger biso ba parents na biso batikala okuzalaka bango bazalaka ba le premier de la classe le premier de la classe au moins na parents na yo na parents ya camarade no ba yo tout ensemble tout en classe moko mais kuna bandolo ba kinga bandolo le premier de la classe au parle binga pe na bandolo le premier parce que bino mbebo bandolo Mexico to ndenge nyango pourquoi soki na kala ba bandolo yebisa biso ke petit au moins nga lelo na eshua koto yo pona koto yo soki yo zokende koto okoya lokola ngai ndenge na koyaki lelo ba jeune tolinga tozala prudent tolinga tozala bien encadré osomona c'est tangu déjà ba papa weba bato wana nyonso tu banyoka longo bato akala babande koyokana te e bawera nsoni mpe bayela biso musique faut 12 faut nini lelo fruit yango oyo tolobaka kala ke wenge eza kaka patrimoine te eza mpe na makambo mabe imposa trop esprit wenge ya kala oyo bayebisa biso ke faut okotisa ba 12 ba 13 bakode ebelebele mpona kotraite moninga nango mabe tosololi opesi mukongo oyini yango ba audio ezobimaka bimaka trop yango muto esalaka ba échouer la vie ya lelo. Mais comme si et donc eloko ngo ekangika bata wenge donc bata wenge non ba obeta te fali pupa muta wenge te abeti concert na facilité nyonso. David écoute Weranson n'a pas montré à ces musiciens ou à ces poulets l'organisation interne de l'entreprise. Maison mère etikala jamais kozala na organisation interne ya makasi. Kofi Olomide quartier latin toyebi kezaka côté moko boye mikanda erenyaka to organisme masura mikanda beta mama trop kuna bazola kisabino structure bazola kisabino avenir yango zomona ba poulet ya Kofi Olomide sur le plan cranial bazal un peu différent par rapport à bateau babima na wenge musique à maison mère. L'héritier d'aujourd'hui, ça a pris David Monson beaucoup de temps pour réussir héritier à l'élo. On s'en comprend. Mais c'est pas question de faire égaux là. C'est pas question de la réaction à Bill Clinton. T'as la Céléo. T'as la bateau, babima et pas à Weranson, bafoui à Weranson. T'as la bateau, badaki maïe, pas Weranson, le roi, les bogas. Ils ont pas pris beaucoup de temps auprès de Weranson parce que qu'est-ce que Maison Mère les a fourni par rapport à Moutou? Rien du tout. Balaki sa bango que faut en a succès. Osomwa, yango ba ozalaka na ba problème ou na succès ça suffit pas. Ça ne suffit pas qu'ozalaka na succès David. Ozo comprendre. Na lobare loko très bien. Au moins succès et pesaka et bimisaka biloko mibale pa na biso bato. C'est-à-dire et bimisaka qualité na yo mibale. Soit ya buzoba na yo, soit ya mayele na yo. Ozo comprendre. Wana za iloko succès ça là. Au mona fallait réussir. Préfecture hein. Akoki koboto la fali date wana te akoki ko changer date wana te. Faire rival il a fallu que kobeta casino o kuté za ba place mukie ya mukie merci ba dega pe kuté za nango ya grave te par rapport à merci. Et puis ko ketcho zo yebisa yo ke okobeta concert te pe obeti te oyeba ki pe ke ba bundisa yo obeti te. Et puis on doit les taper des émissions zo batuno ba les kan émission ba ba son alt. Ba bien c'est si la ki nango kala. Non dit. Vous comprenez? Et ça veut dire que ça fait très mal. On dirait même à la France, bazo sakana un esprit à ba Congolais. Même à la France, ils ont un ciment ba bêtise. Est-ce qu'il y a un concert ya Weranson qui annulé na préfecture, ils qui li solo, il y a préfecture na ambassadeur. France a derrière ma campagne. Bazo blague tala au moins culture ya culture musicale surtout ya Congo. Nos artistes musiciens ils sont plus vendeurs ya drapeau congolais que ba politiciens na biso. Na minute oyo
tolingi to perdre patrimoine moko boye oyo eza musique congolaise sikoyo tala niveau ndenge bamusicien na biso bazaleli est ce que bato oyo bango bazoreproche ke bayembela bato qu'est ce qu'ils font vienne na biso oyo Tshisekedi président de la République ne peut-il pas s'élever dire non par rapport ya oui aswape temps ya kosolana homologue na ye nani oyo soki komoni na yo Macron non namonaki na oyo aso na conférence de presse na ye alobelaki yango ministre ya culture et art akoki kokende kosola farafara na collègue na ye te ya mosala mpona kozwa solution ya eloko oyo non avant tokomana na poana nga aza na mposa na yeba eloko moko eloko nini epozaki Fally Ipupa abeta concert po Fally Ipupa alobi yango azalaki très sûr na niveau moko Fally Ipupa alobi donc concert na ye soki raté loba ezala donc catastrophe naturelle nde elingaki empêcher concert ya arena selon Fally Ipupa donc azalaki sûr o ba combattant ou pas Fally Kutu avant concert 4 jours avant boy ataki ba combattant na défi eloko nini assurance nini Fally Ipupa azalaki nango selon yo nondi préfecture koko na bango moi c'est préfecture préfecture koko ya Fally te na ndenge mabete eloko lobi oyo bato baoloba ngo préfecture koko bato bazoloba préfecture wana seke donc aza koko ya Fally c'est une question abangaka na ye Fally alingaka Fally mingi papa c'est aigle ya mona musika et puis auto ba vidéo ezoleka na osenga David ozwa image wana vraiment o associé ngo na émission oyo aloba boye Fally abi monde na beti na concert o na Bercy o mutu msoir oza na concert na Paris ke ba combattant ba hotelemela ye ngana na secret wana na dévoiler ngote il faut mutabenga ngai bisanga Fally aloba bongo donc engeza nango normal soki Ferregola alukaka ne Fally atunieka mwana mai avana beta nde yo betaki kochenga kaka pe confia mikitisa luka Fally asenga pardon par rapport à makambo nyonso to azosala akobeta concert Koffi Olomide soki aluki Fally Ipupa Fally akopesa ye secret aobeta na poto aobeta concert bongo Fabregas wazeko apesa aluki Fally wazeko non d'ici là faut Fabregas abeta wazeko aza nano Fabregas kutala petit ya Fally akosenga concert kobo so pardon asenga na TV bon concert non ni comme si ozo serrer bato donc po beta na poto na minute faut soigner kaka na Fally soigner na Fally soigner na aigle asimbi ayebi kotia za abi secret wana opanza ngote abi secret wana na kopanza ngo boye te bokoma bateti préfecture koko Fally moi ça préfecture azaka likango pa Fally sikoyo ba comprena ba makambo wana nyonso tu mwana ya préfecture fana Fally yo moko loba et puis mwana koko ya mwana préfecture. Merci beaucoup à toi Rolly da Silva Cabelo Branco Rolly da Silva Bogar azaka siko na suki ya pembe Rolly da Silva dispatchance moko na niveau ya aéroport pendant donc buka na te donc beaucoup takakotaka na idéologie TV vo awa makamba bien za nondi solution nini ba musicien ba kozwa pour ba arrêter makambo yo omoni ba musicien wana soki ba se réunir basangani vraiment balongwe na Angola na Zaïre bakie na poto na Paris basali marche na ba fanatique na bango imaginez faut basala bongo mon attend gravité Fally otambola Benson otambola Koffi Olomide otambola basimbani sikoyo baonyonso liboso baonyonso liboso sikoyo bapena bafanatique na bango bana babiro na bango ebie ngombi ezala wana
Non, comme si mindele ba ya wana. Baba na non dossier on a non na. Baba na on a na Kinshasa. Baluka na audience. Ba mission congolais s'il vous plaît. Boluka na audience. Ba kokipe comme beaucoup de na président de la République na niveau Congo. Même na Congo pe na Kinshasa na capitale ba ko marcher pe pour na intérêt na ba. Ma beso ko ba yo na raté. Kasi yango na lo. Fali na faire ba aussi manate po. Papa. Ba sala mar. Fali ayebise héritier na avion. Ayebise oyebi ke Davido na whisky du pe ba yo kana raté. Ba pe na ba problème na bango. Mais pour l'intérêt na bango mi balé mbongo kota basola kapte projet moko oya amona un projet et c'est un faux moi la mère boy yango Fali na héritier ce mon héritier ko ma dynastie bo quand ça pour na faire et to pour na wera secret yango la na pesiot héritier na Fali même moral mort impossible seulement na on te ba surprise kala mingi te on doit reprendre yo kaka bato ba mayele ngai nana bato ba nganga nondi de nanga Junior Mandoki patron madame grand frère nanga Junior Mandoki les patrons ba les patrons joyeux anniversaire Virginie Kia on va reprendre patron Junior Mandoki na bandeli sous plus fort patron Junior Mandoki asanga petit frère to ça ba erreur bele bino ba ba boleka na ba écran pour que na mambe bele avant ça le lo moko bengara biso bato to tanga mwa mukie to sololi na yoka David sola na pile le mois trop ngape na mo sola na pile le mois trop moi ba coaching arabena ba coaching wana pile le top déj on doit reprendre faut batonner wana bazalaka nga yoka kadi mabokete double poche moi sur l'équipe ba bale belé na ba possibilité na yoka ka trop kadi ma double poche on doit reprendre mais yo sola na batu faut bazala na bato bayebisaka bango bazala te na bato bayebisa bango ka viosa danger ya yoza musique nini eza bavaleur te bavaleur eza fo bakota ta faye na Suleiman Kauka ala mbongo ebele ye moko me ala biro afali ozo comprendre Charleston naza na mbongo amonanaka te azalaka na bacanada na ye kuna manini tout ça mais a biro afali kobukana te moko tiomo ayebisanga bi il faut ba musicien congolais balongolaka ba staff ya ba massa na bango bakola na bango wana ya bakini fallait même ba massa ne mikili me bazanga na bango te azwa ba ivoirien azwa ba guinéen azwa ba toana ba camerounais asala staff moko boye batambolaka bon biro na ngesi mbabe pa na bango bino siko ba massa na nga par rapport et tambusamaka bien nde bacongolais to se bazaka trop na babuzo bafutilité ya onde biso omonaka danger non di conseil nini okopesa bamisien congolais bayokana boyokana bamisien congolais s'il vous plaît boyokana mpona l'unité pour mieux régner, l'unité pour mieux régner, parce qu'on nous a oubliés, séparés aux quatre coins du monde entier. Ceux qui vont kabola bino bo régner te, on s'en comprend. Bo régner ceux qui vont unis, mais dans la main bo tambola, bo mona ke makambo ekende bien. Question mo et chapaki ngame ezongi, question sugara nondi. Est-ce qu'il fallait poupa arozala pena na mutema ko fungwa soki ba ndeko na ye ba musicien ba ko yebise fallait la biso ba secret oyo senga ki obeta ala mutabongo aboya mutabongo fungwa mais pas ba tunyoso tuté faire rigola pena ye fallait poupa kochenga eloni esalaki yo po beta na arena fallait pas la ça na salaki bona salaki fallait ko salango fallait za na posa guerre ya na faire za la te exister bona na posa guerre za la faire mutala na posa exister continuer aux andengo fallait ayebi de ke mo la mère na nga to beta na ye to beta na tina quartier la te to bima pe abima pe to kenda pe ntela moko na leka e siko na minute oyo so aye ko senga nga ko seza ngo problème te nani pia ba moto na bato yayo to sisi na biso pia ba moto na bato yayo un grand merci na ba fanatique tout ya faire école Jésus de Nias qui pyromane
nayaki pyromane na solo yango la on te mais to solo là. Un grand merci na Riss Matadien nazoyoka bamapanga partout. Azalara. Riss Matadien azo continuer azo évoluer. Tes questions za Riss Matadien azalara. Yana bien azo évoluer bien na Zaïre. Ara na Congo. Ara na Congo akendaka ne pote so alingi ala stable. Mara musicien. Abetaka musique kitoko makasi. Abeta na Zaïre. Auto bimisa la bête. Te pe ambote ya, pe ambote. Auto bimisa la bête de chanson. Riss Matadien, merci beaucoup. Donc non le bozara musicien ti lelo. Gianni Pacha. L'homme à tondem. À la Congo. Abetaka ndole te siko. Ya. Olga la diva. Ah, Maman Kabelo, merci na yo. Un grand merci na bandeko nyonso tout balinga ngai. Et puis un grand merci na Junior Mandoki et Ben Willy, le Gabonais le plus dangereux. Staff Wenge Makamunyo surtout. Staff Wenge Makamunyo. Le 24 biso nyonso tout na plaque Dunana. Choc Lelo, bébé non d'une organisation. Boye Belé et on sala bien. Et puis j'ai tout Jiba débordement. J'ai tout Jiba débordement. Donc pour tenir biso regarder, et ça vraiment analyse pour nous voir qu'est-ce qui se passe dans la musique congolaise. Donc tout ça na poste ils alla bien, beaux alla bien, ba musicien boyo kana. Ba musicien bino na bino soki boyo kani, bokoyo ko silisa buzo ba o ba combattre ba sala pona bino. Ba musicien o boza na poto. Loka pe bino boko bako kanga pena esprit boka na poste ba musicien ba na kini ba yasu ko beta ba concert kuna te. Po bino kuna bo betaka. Pe bo beta ba nzebo ba musicien o baza na kini. Ba bloko wana pe foto bulela ngwa. Bo sala ngo bongo bwani. Bo funga mitema ba musicien o boza na poto, bo funga mitema. Ba musicien o boza na Congo. Boyokana boyeba nini tokosala po musique yango mpe ezonga mpe ndenge ezalaki po bamama mpe mosusu po bapeti mosusu mpe bamasa mosusu mpe bakala mposa bamona wera mpenza na podium wana bamona Ferregola ata mpe Fally Ipupa bamonaka ye eosala bien ibato mpe fabeta yale Olympia ebale Fabricat Fabeta Olympia pas sorcier la Bina Filé Fabeta Olympia ce n'est pas sorcier des obima boy ba tourner na poto fait salama mandananga simbi touche Bina Filé fa pesa makambo siko bo fungola jeu au sala bien donc merci beaucoup à toi mon boss à moi yo penoza boss na ngai Gustave le grand baoba motema normi longa non c'est la mona a oyebisinga déjà non c'est la mona c'est là na l'axo Carlos Masmag Zambe ya visa donc soko tsetembe akela lisayo pa egit otsetembe akela lisayo pa ya Neymar poko takakotaka awa la idéologie TV makamba beza on est ensemble ciao masolo balabala